bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 Ndeko Daniel, motuna nangai ezali par rapport au président Martin Fayulu, ndenge toyoka ki tolanda ki à la veille ndenge ba tcheki président commun donc candidat commun et à lobby que à koke na élection mais sans machine à voter. Mais ce qui est grave, Corneille Nanga Zoko Tindaraka ba machine à voter au dernier le 23 février. Mais ce qui est grave encore que les élections c'est le 23 décembre, mais dernier lot ekoya le 23 février. Mais au moment où que président Martin Fayulu dit que non. Ceux qui ont une machine T, élection aux alatés. Moi, je population, qu'est-ce que c'est? Donc, la population a un peu mis tout mingi par rapport à la décision de Martin Fayulu. Moi, je suis retardé. La bandit est beaucoup, mais je suis Fayulu Ngambo, Makambo, il y a l'obité à Kanité. Ok. Fayulu Mutaboy machine T. Bana Congo, Bato Aboy machine. Baimboka bato baboyi masini bo memisa Fayulu Ngambo te Fayulu akolanda o bana Congo bakokanisa bana Congo baboyi masini wa eza ya moyibi oyebi te babengisaki mindela wa baye bafongoli masini wa batayi na kati bayebisaki nanga te bongisa masini longola eloko boye sala boye na nyonso bayebisaki eloko nya sasa eloko te awa Daniel Shekomba akende kuna na senya bi bofungani masini bafongoli abibo fongola wa taliba asimba awoko simba te bongo bolingi toke na masini ya bongo na mapono Fayulu te baimboka bato baboyi masini bayebisi Fayulu biso to boyi masini okinga baimboka bima wa libanda zwa lisango na otuna bato esika mosu yo koma lo babenga lingi masini so bakobabola hotel mais Ndeko Daniel certes tozoboya tozoloba si que tozoboya machine mais quelle est l'alternative aux opposition est proposée pour la élection? Certes tozoboya na biso machine mais ce que toko mokolango le 23 décembre bayi population barokende kaka maboko na makolo kaka toye vote mais eloko ko voter les athées otuninga motuna ya malamu maponami ezali bongo ndingisa ya motote ezali pe bolingo ya motote ezali pe bongo likanisi ya motote maponami ndenge Lumumba bandai komesana koloba yango ezali droit fondamental ya peuple sengeli bongo apona bayeba kokamba ye yango na tobengi maponami eza bolingo ya FCCT eza na bolingo ya Kabila te lelo komi komona na ndire bolingo ya Kabila bila na yango wana amembiso na maponami na mobeko bakambaka mboka na mobeko bakambaka mboka te na mondoki to na kogangela bato to na kobangisa bato to na kobomaka betudiant bakambaka mboka na mobeko bongo ngape na kotuna motuna kopesa ngai ya note pesa ngai ya na motema bongo masinu wana eza na mobeko epesi ndingisa te tokene maponami na masino kopesa ngai ya note e ya no baimboka nyoso baebi ezala mobeko te masini wana na yoki obengie Corneille Nanga omoni tango zobenga mtu Corneille okomona yaza moto moko penda ne babenga Alphonse Daniel ozola nanga yeba komi ko benge Nanga kuna na mboka ne babenga ke Corneille te yo moto benge Corneille tango yoki Corneille oka son Corneille otelobi oyo penda moto bosolo kombo ekobongisa mboka Nanga wana ezali kop na bango yo kaki kimbuta te kimbuta bimisango na poisa alobi eza kop na biso masini wana ezali kop le 23 décembre biso tokokende maponami bongo soko tokuti masini wana nde tokoyeba te nana zelombe ezali ye Nanga ezali ye Kabila ezali FCC to ezali biso peuple ezali na elenge lokolo ya kufa atikela biso maloba autre na malobana le peuple gagne toujours le 23 décembre tokolonga bango soki tolongi bango te eza pasi pona nini eza pasi li pendant na biso ne balobi na lokota français le régime de Kabila nous a confisqué l'indépendance le 23 décembre c'est la libération de tout un peuple le 24 na tongo
fête nationale. Nalobi bongo fête nationale. Toko sepela nini? Li panda na biso mibale. O kimbango azulaka biso bakui yango, bakomisongo na libumu. Et comme ils ont bandaku, banana bango, ils nous ont confisqué l'indépendance. Oh yo yo, le 24. Maman, na beti c'était, hein, moni le 23. Koko, Moana, Elenge, Tokobimato voté. Tokobimato voté. Bon temps, Tokobimana. Allez, bas zololoko, tozongi nandako, ah, bah gagner biso di sous. Les Congolais vont sortir 80 millions de Congolais. Il n'y a pas une armée qui va stopper biso. Vraiment, 80 millions de Daniel. Baroki mabango moko. Merci. Kabila démissionné. Spectateurs, nous tenons à vous signaler que au Bozolandesa émission na bino echo de partout. O ezalaka na pona bino ko lukela bino vraiment ba oyo bino boluka kape bolingaka pona kozwa moi makambo etali mboka na biso. Na boyete toyebi ete tozana ona bino penza po makambo kolobeza ebele. Kopesa maloba na ndeko igete po yepa mekako tuna moi motuna na ye. Bana poto bana partout bana monde entier balobi sita munene motuna nangeza mibale ya yambo nakotuna ndeko Daniel Safu baimboka bai politique balobi te bopesi mwa zunguluke muke kuna na mboka yango na esika na bino kuna ya opposition boyokani penza ezali penza malamu te opposition bana boyokani te lobi okuna bolobaki nini bolobi te bolingi machine à voler te lelo komi bolobi o peuple nde mutu lelo alingi machine à voler te bino bolingi boko mona te moi bo keseni penza za mwa mingi na maloba na bino pe tukotala na ngambo ya majorité na ngambo majorité penza baza penza soudé kaka bino mwa zunguluke boko pesa pe peuple be mwa moto pasi sika tokokende wapi tokozonga wapi boko mona te ke peuple afandi kaka temi kaka sika mo akotala un enfant au bout d'une route akende boye to akende boye peuple sengone zaaki maponomi le kana kimia mais kaka bino bato opposition di boko pesa mwa zunguluke maloba mbuka yo ndeko Daniel na yanola yo na lombango bongo ya kobakisa mama mbala moko te bayo opposition bayaki koloba te balingi masini to te bakosela bayimboka likambo masini obanda ya baimboka batika kolinga yango te bayi opposition bayoka baimboka baloba pe bango bakolinga yango te po masini yaki na nzela ya molili mobeko epesi ndingisa tete tosala maponomi na masini masini esengelaki te po toyokana ekota na maponomi tosolola liboso te basomba yango bake basombi masini baye batie na encore totikala kondima yango te baimboka bandima yango te tika Martin Fayulu koleka kaka na masini yango wana mongongo wana Daniel asa yanoli yo mama na ko biso makambo mosusu to kolengela to koloba yango awa te yo loba yango te okoya kotutisa biso libako oye kosama mokolo wana oboko za mapona mimba mosusu na ebite soko tongo ekotana mokolo wana pasio baimboka bazali nango mama olobi ngambo na bango bayi majorité baza bomoko ngambo na biso to na demokrasia olobi ngape na lobi ngambo na bango bazana bokonzi ya tata bo moko Joseph Kabila basangani liboke pona kopomola mboka bakoki kokabwana te so moko meki kotombola mongongo babengani yo nalakisa ondakisa Katumbi azalaka na bango te tango atomboli mongongo abi bolingi bobalola mobeko likonzinga na kondima te basakani babenganaka ete Pierre Lumbi na baninga ya G7 bazalaka na bango te tango Pierre Lumbi na bandeko Kamitatu ndeko Lutundula batomboli mongongo abi te bosimba ni mobeko likunzi te basakani babenganaka bango te bomonaki yango na misu na bino te bongo boko bate bato bongo bana bomoko epai na bango eyali bokonzi ya tata bo moko yango wana yozoloba bomoko epai na bango eloko etiaka bango liboke bazala bango nyonso lisanga eyali misolo ya Bulamatali ata olobi na ye mabe ata Kabila gangeli ye ata babwakeli ma ya moto na nzoto ayebi te natikala awa nazwa misolo wana ezali lingomba ya kopomola mboka nalobi na yo soko olingi omona te bato wana babato ya solo kende be longola misolo ya Bulamatali na kati na bango omona ndenge bakopanzana wana moto akotikala lisu te ndeko Shadari face na Martin zela na bakiselo loko moko na bakisi boye boliboke na bango moko ezali lokola oyebi eloko babengaka te
otala yango te ali baba les 40 volets yango wana bomoko na bango na nzela moyibi na biso bomoko na bango bafandeli nini mikolo bango bafandeli supu mikolo bakomi kolia michopo ya hippopotame yo na wenzo so elongwe supu angulu komi michopo ya hippopotame bazui avion bake na parc Virunga michopo ya hippopotame bakalingi bakolia ces gens verront yango bafandeli wana na baye bakolanda ngai baye batangaka buku banganga mayele balobi la stratocratie elingo lakisa nini koma yango la stratocratie ezali bokonzi oyo mokonzi akokamba azali chef guerrier soki alobi bino se bozongisaka iyo omoni na kinga kati kuna so Kabila alobi nous irons aux élections avec la machine à voter iyo candidat tokobimisa candidat oyo bon bozela lobi na kobimisa ye bon ngala moni Shadari ba nyonso iyo mokonzi na kobetelo lisolo moko ya moke eza kobomba te Jali Sembusa akiti kuna na Équateur batu bayembele banzembo mobali ya solo nguya bangala bayembeli bongo bandeko batuni ye zalise biso toko vote nani yoke yano nae nakolakisa bino mutu boko vote bandeko na ya majorité bako filmer tango azongi babengi ye na conseil ya discipline yo topesi yo mbongo yo to commission ministre bongo yo tomoni oke kuna na Équateur okoloba likambo FCC te pona nini bino pe bapandisa ngo bozala maele baike bakomi kokima likambo FCC okomona baokaka candidat Moamba mais akolakisa te plateforme nini pamba te bayebi peuple azala bango te bafandeli be supu bamelaka baliaka bakosala nini banzele ezali te bakoboma baétudiant lotilike ezali te bato bakolia te mama zela na silisa bafandeli lokola batamayele te bango soki bafandi na biro bazokanisa mamba Congo bakolia même un peu de vin là-bas même un peu de vin ndeko Daniel Shadari fasi ya Martin Fayulu ada bombole aipe moko pe ya bato na bino ya opposition te na Fayulu aza pena moke penza liboso ya Shadari sikoyo bino moko penza mwa place wana mwa bokese neza mwa moke mama moto moko taya na mokili na monene na ye moto moko taya na mokili na monene na ye ozola na ngai mama na ngai biso nde tokokomisa Fayulu monene bino bozola ba monene tokokomisa hippopotame tokokomisa baleine likambo ada bombolo kolobana na beta kisetela likambo wana namoni kulutu na ngai akomi na mwa makambo na moto toza libota yoko moko ya libota abimi bokopesa ye maboko yo toza libota moko mikoloba wana aza moke babengaka yango zuwa yaza bango bazali bapolitisio bazokende fin carrière fin carrière yo moko ozobengi Ada Bombole yoka kombo oyoki kombo Ada Bombole wana ezali zuwa tokebisi mokristo ndenge yo lobaka yo pe Daniel oza koma mokristo Daniel Safu mokristo asolo mokristo katoliko komwa mokristo ye tokebisaki ngai na ndeko nanga tokebisaki ye talisanga kamera nakoloba kolutu nanga Ada Bombole napesaka o limemia toza libota yoko tokobunda bitumba moko tikazuwa na motema na yo tikazuwa wana olingo osala eza bondoki toza libota moko toyebisi yo boye tuitaki wana suka bebongo soko bakisi ya mibale maye tokoloba mpo na yo ndeko okosala AVC nayebisi yo makambo tokoloba mpo na yo okosala AVC ozola na ndeko nga naza na mawa mpo na yo mokuya na ona na esila te esila nanu te ozali kulutu na biso toza libota yoko na beti sete oza na likambo ya mokuya na ona na esili te tika makambo ya politike Fayulu aza ndeko na yo te Fayulu aza ndeko na yo yo okendaka candidat président de la République na 2011
biso tolobaka oza moke ozalaka monene okomi ne monene lelo mama monene batombolaka moto soki baimboka balobi batombola yo okokoma monene soki baimboka balobi bakitisa yo okokoma moto po kita lelo biso totelemi lokola basinzili ya mboka totombola Fayulu nana kokanga eloko wana nana koboya eloko wana yo kotambola na Kinshasa te okotambola Kinshasa te pourcentage ya Fayulu lelo na mokolo moko kaka na mokolo moko kaka tango balobi candidat commun Martin Fayulu Kinshasa koti matanga alokotaka na se atombolaka likolo nzambe ne mutu atombolaka elongo na bato nakobetelo likambo moko moke Saint Augustin azali nganga maele alobi boye na buku ya komi la cité de Dieu alobi boye la cité céleste alobi boye alobi nzambe azala misu te soka lingo mona akosalela misu ya moto nzambe azala loboko te soka lingo simba akosalela loboko ya moto. Dieu n'a pas de jambes. Quand Dieu veut marcher, il se sert des jambes des hommes. Maman, na beti sete, na memio na tembe, ozamo panti sango, yaka mekreni na aéroport. Toko yamba Fayulu, lolenge tobande ko yamba Kondo Tshisekedi. Koleka kutu. C'est une démonstration de force. Mercredi. Mercredi okomona. Ba misusu ba rota cimetière ba roya makambo wana. Pamba te pasio ya mboka na ba eba kufa ba koti di kambango ba ko sepela na bango te. Na ba eba kufa. Okomona ba on aéroport ba koya. C'est un scandale. Ça sera un scandale. Donc tel ça ba imboka te mercredi. Mercredi to koti bongo na dimension mususu un nouveau leadership. O ba benge na latin. O monous moto ya sika na mboka ya sika zela bakisa bino bokomona lokola bozabata jadari soki Fayulu tango safa ko batoko komise monene nga na sina ke mosika to si to komisaki ye monene kala mokolo batiaki ye candidat commun esili eli lokola likambo ya banganga nzambe tango basi batie moto maboko na moto esili mokolo ande biso so tiaki e maboko na ba o ba bimi balobi te balongoli nzaka na bango basaki bozoba e alaki lokola na kati ya mboka tango basaka likambo ya bonganga tango bosi bosali yango ato bimi likambo wana eki oyoki ngai mama azoyoka papa nako zonga mokebe ko bakisa soki folo yaki monene te boni bapekisi te pepo na ekita po aposwa nguba iye kulutu adam bombole na mobuko to mibale na zomi na moko 2011 abundaka etumba ngwende ya tata mokonzi oyebi akendaka kobimisa sango na ye wapi te ya ali moko ya bakandida akendaka koloba wapi na tele 50 na tele 50 asuka be wana oyoki ngai mama alobi yango bato ya MLC babito boy ataka moto atikalaka na etumba na ti azaka mobonene nini tuna ye lisusu mituna mibale asalaka campagne wapi ya candidat président pe na suka nango azwaka mingongo boni yango na kotuna ye merci ndeko Mike nalingi na bakisa peloko ba étudiant balobi adabu mbola ya na aéroport te afanda kana ndako na ye ye to boye aya na ete yo kibilenge basalele nzembo ndeko Daniel soko komi okotsa ba étudiant zoluka suba kendo boaka gaz lacrymogène kuna po baza déjà na makambo eza en cours to sito mesana o mona kosu koma na Kinshasa ba gaz lacrymogène na ba fula kimbutati to sito mesana ko soulèvement populaire na yo oyo ti wapi oko souleva kaka kabatu ti to kebone mapona 2023 le 23 ne makamute sukiti le 23 toke maputo bimi le 23 likambo motuya d'abord batonyo so bazala libanda. Les Congolais ont soif de la démocratie. Les Congolais ont soif du changement. Moto à côté les mais la posa on a ba Congolais mitali mama na ebisi yo mokolo alelo yo na ebisi yo moto moko te okiko kanga posa ya ba Congolais ya démocratie na ya changement yo ko benga ngo soulèvement populaire mais ça na nzela ti
bayeba kokamba biso baza su na mandate bakokamba biso lokola baya pomba bayang 6 omeki bagaze yo omeki batire yo omeki baenleve yo ekokendaka ti wapi bango bakomi lelo bacolonisateur ya 21e siècle bango ndenge omoni bango Kabila Bashadari bobengaka vous devez avoir des concepts appropriés, des concepts devant révolutionner n'est-ce pas la nation bobengaka Kabila colonisateur à 21e siècle yena Léopold de Bendenge moko omona te merci Ndeko Daniel bakolo Congo merci Ndeko Daniel motuna nasukisa pona ko sukisa likambo yena isengeli baimboka batelema okay ezana moto moko ya mayele Karl Marx alobi na kati ya entreprise na philosophique phase ya suka yete moto azwa bonsomi te moto azala moto abengi yango l'eschatologie du grand soir la grande révolution soki bakomona biso toza bazololo soki bakomona biso tokosala théâtre ils seront surpris Kabila sera surpris mama nakoyebisa yango ate bongo soki biso tosala likambo moto nakoyebisa yo la stratégie par définition badevolaka yango te me ngai nayebisi yo bao batambolaka na bino bakoyeba ngo ndenge nini soki oyebisi bango te te stratégie bakoloba te nayebisa yo Shadar yeba nini bakosala Kabila yeba nini bakosala je te rassure fait à pouvoir à Kabila fait tiens caméra tala ngai je te confirme et je confirme au monde soki nakozala mokolo wana te eza esengo parce que mokolo wana le 23 décembre soki bameki bakomona makila bakomona misunya batu bakomona biso na balato panzani oyo ndeko nanga banaye koloba kufa pe à son âme mongolo diaka bafwa bashala le 23 ezali suka ya pouvoir à Kabila mama tokobetana ta mondenge le 23 suka ya pouvoir à Kabila oyo azwaka kwanga ne na nzela Kabila oyo azwaka mpata na nzela Kabila amilengela mpona le 23 Congo dietue Congo diantotile Congo le 23 vraiment le 23 na ebisio suka ya pouvoir oyo na suka ya émission na biso Ndeko Daniel motuna na yango na ebisi batabeni na ebisi batabeni suka babo makabino eza le 23 Daniel motuna na ngai ezepa Ndeko Mike tuna Ndeko Mukebai Ndeko Mike Mukebai moi pasi eza na motema eza nini lelo yo tozokende vers maponami totikali na mikolo moke je crois dans 2 jours à la campagne électorale ezobanda déjà tomonaki celle-ci a lancé qui campagne contre machine à voter bato babimaki batamboli toyebi te ti lelo suite nango eza nini lelo tozolo ba concert nanga uti kotuna likambo ya machine à voter oyo ngambo mususu balobi te biso pona ko permettre que fraude ezala te po sinon te bakolo bato boycotter élection biso tondimi na biso tokena biso na machine à voter mais toyebi makambo nini ko sampo babengi yango imprimante bango mo balobi machine à voter eza imprimante balobi te ke na kati kuna soki babi eza imprimante siko bino lokola ba candidat Ndeko Daniel aza candidat ya Moamba yo za candidat ya Lukunga pe ya Lingwala po lingaka to insister pe ya Lingwala pe ya Matetepe siko bino lokola ba candidat abo si boboya ki machine à voter ango ti lelo na tozwi solution te makambo ngo eza boli bondimi bokende nango lokola Ndeko Félix pona sima bolo bake ba koseli bino to eza ndenge nini mama na ebisi yo te namoni te yo landaki nanga te nanga alobaki te masini wana eza imprimante alobi te ntango bakangi lokuta na ye ntango masini eye ya liboso na matadi ye moko mokolo andimaki te ezali kaka imprimante te ezali mpe ordinateur eza na mitiopo na kati ndenge ordinateur ezalaka nango ekosala misala nyonso ya ordinateur mama tosi tolobi totomboli mongongo tokobandela likambo wana mbala boni toboyi maponomi te tokokenda maponomi mokolo ya 23 masini tolingi yango te tolingi kata koyoka yango moke te mama sika bokotuna biso boboyi masini boyi bokenda maponomi kasi mama ya likambo eza na kati wana oyo aza na mayele ayebi te towana mama ya likambo oyo tokolengela na bolembu mama ya likambo wana
ato bendingai matoya to fininga moto miso monoko nakobimisa mama ya likambo wana awa te bayimboka bayeba te tozali na mama ya likambo oyo tokolengela 23 soki bakende po soki batieli bango machine à voter eza parmi bavotant na bino bao bakovote bino nde balobi bayeba soki bakende to bakende te ntango ekomaka ngonga ya musuku nakoya koloba ngo na etando eke te tokoba be koloba mato yo sabo elobi yo sabo ekeye na tongo awo moni awo mama te toso mona biso tozwi 17 tozwi mondoki kasi bokati makambo yango te liseti mpona kokata makambo yango wana tokoyepa na yo te awa na etando eke na yo te yo kotuna daniela ebongo bato na bino bakoyeba ndenge nini mpo basala boni te wana to na ndenge tolobaka ngai nalobi yango mpe na se safo alobi mpe na se oyo kuna babi na se obandi yango na ntongo te tokóma na pokwa yango wana ekomi te na ekwatelema mbenga. Vraiment merci tozokende na suka maloba epai ndeko Presti ndeko Igeli mpe akozwa mwa maloba moke bongo toconclure émission na biso ndeko Mike Nkeba question na ngai ya suka ezali par rapport ya bae oyo bagéraka communication na biso. Je sais pas sigle nango na bosani mais ce qui est na koki c'est ça voilà c'est ça que le bongo a pekisaki ba journaliste apekisaki ba journaliste o ba postuler ba bongo koleka na etandoike pona ko sala mosala na bango mais c'est bon non seulement o ba postuler na ba o baza base ya propagande si je peux le dire comme ça baza base ya ba propagande ya ba FCC opposition et tout mais ce qui est drôle on a retrouvé un peu louche nous voyons que JMK Jean-Marie Kassamba a présenté émission naïe alors ça émission naïe à télé 50 à l'aise alors que non Daniel entre guillemets na ndeko Mike na kiosque bamando les cas ngai na koyanola yo tuna motuna na yo yebi te biso soto ya ezakate ya boyokani boyoko tuna te boyotuna nyonso bana na bango tuna d'accord tozo komona que Jean-Marie Kassamba zo présenter l'émission na ye comme il le faut mais bozo komona te que y a genre une main noire là-dessus et là comment louche ça parce que ba pekisaki que ba journaliste oyo ba postuler ou soit ba rozana na base ba ko rabongo koleka sous te na etandoike comme il faut c'est ça qui est le quoi lindanda ya aner moto abetaka soko abeti c'est ça kaleli soko alinga beta ya makasi beton soko ya moka ça beti c'est ça kalili ndanda ya ane maman c'est ça que banda batu bokonzi baninga bakuna totangi na bango kelasi moko mobeko elobi te mopandisango akoki kosala makambo ya politiki te mopandisango akoki kozala na cabinet ya ministre te bandeko na biso nyonso ya RTNC si baza na bakabinet la voix d'Isaïr wana c'est ça kamoni yango te bango nyonso azui mobeko te bato bana kati ya maponomi o baba pandisango batika basa esu mosala pandisango te mobeko elobi te bato baba pandisango basala na bakabinet ya ministre te bapandi nyonso sango ya RTNC baali baattaché de presse epa bamini wana c'est ça kamoni yango te likambo wana banda bazwa bokonzi na bango mibu sambo yango bakuta yango bakokoka yango te soki sekisaka meki yango baministre wana bakogangela sesaka po bango balingi bapanzisango na bango wana baya kosalaka bango mosala wana bamemaka yango na RTNC mama c'est ça que ntango apekisi alobi te mopanzisango asa esu mosala oyo aza na kati ya maponomi asa esu mosala mopanzisango te ntango nakendaka kioske nayaka mosala mopanzisango te mosala ya mopanzisango ezali na ndako na yo oyo pa osalaka ndako no ya basango journal na yo mosala ya mopanzisango ezali collecte traitement diffusion ntango ye na kioske na ye comme analyste na ye balakisi nga makambo bato bakomi makambo bato balobi biso tobandi kosokolola yango na ye na mosala te mpo nalakisi yo elembo te nayaka mosala te na kioske na CCTV wapi mbongo bafutaka ngai nazaka na lifuta na CCTV na suka nayaka invité esenge ete bate bate bokeseni ezali wana mama makambo ya makasi oyo esesaka asengeli asalalanda yango te tala awa biloko moko bakobenga yango dv loterie mpo bato bakenda kuna
bazwa libaku akokenda mikili Amerika bato bakosala deve loterie etali bango basala yango mais boni bokoki kotika deve loterie elekaka na te bayebisaka bana na biso boya kokenda mboka nini omona te batindaka bana bango bakenda libanda mboka bokotonga mboka na nani c'est ça kapekisaka ngo baye kosalela bokonzi oyo ndeko mawa tikani bango nga landaka bango te mosalo ya solo basalaka te balokwa bato batie singa na kingo so babendi baningani so batiki bango bavandi kolandani bango te elekwe koya ndeko bakozonga bato bazela elekwe koya ndeko nabakisa likambo alobi asesaki mwa mokuse mokuse kaka ye sesaki wana mande esila mboko ndenge tokobanda na ye Kabila ti bato baza na suka bazalaka lisu na manda te bazali bato kobanga te bazali pe bato kotosa te o soki tokotosa bango pamba te mboka ezali kata libunga bazali susu na manda te manda na bango esila nalingi nabeta sete na mwa likambo moke oyo ndeko alobi eza soni eza pasi mboka ye bana na biso oyo esengeli totonga mboka na bango bakomi kokende bamboka mipaya bakolekisa yango na publicité DVD loterie tala moto ya conseiller Tibala Nzenze conseiller aza candidat ye aye campagne na limité ake afuteli bato $5 pour na DVD loterie tala bato bako photo bazali wapi yo beteli bango DVD loterie bakende na mboka mosusu tokotonga mboko na banani soki bana na biso na ba mama na bakomi kokende likambo ya DVD loterie $5 okei kuna na États-Unis bango bakoyoka kaka États-Unis okokende na Washington yo kozala na Miami yo soko zala mami tozala na nini na ville oyo omoni ville oyo Obama bande kofanda tanga longo wana akomi awa zala na sukisa biloko wana elekaka na publicité te babengi yango na lokota français la fuite de cerveau ezali fuite ya main d'œuvre moto alingo tonga mboka akolinga te bayimboka bakendaka bamboka mosusu c'est l'irresponsabilité à la fois ya sesak c'est l'irresponsabilité ya baye bazokamba biso mingi eza pona nini kaka kolia te molie ezali te kuna bayebi bakozo ya kolia ya suka par rapport ya makambo touti koloba kasi naza na mwa inquiétude moko tomonaka soki bato basengage na likambo moko boye to résiliation ya contrat esalami moto asi asignaki na kati ya makomi lobi soki o respecter makambo te carrière na yo politique eza mise en péril donc ekufi siko na bongo bato babangi maloba wana te o bayokana ki kuna babangi yango te mais ba retirer quand même ba signature na bango bakei na ebite yo lokola analyste politique est-ce que acte o ba poser ekozala na ba retomber moko judiciaire te na sima te ali makambo politique esengete sembo ya makambo politique soko boyokani soko moto aboyi okoki kokenda kofunda ni yete e ali boyokani kati ya bino mibale kasi bazali na lifuta na bango ndenge bandimaki kokoma te soki na longo elinzaka na ngai e ali liwa na ngai na mosala o nasalaka mama na mosala ya politique bakufaka mbala moko te oyoki ngai mama bakokende na liwa malembe tala na talisa yo Félix alobaki takoya mokolo ya poso aye te alongoli mokolo ya poso atiaki yango lelo mokolo ya yambo lelo pe aye te mama na politiki bakufaka moke ya lokola babengaka agoni okokufa bato bakomona okokende okolela te sanza bakokufa toali na yo awa sima ya sanza mibu mibale to misato okokela bango mawa eloko ya liboso oyo ekonyokola bango maponomi awa tosanganaki te po tosangisa misolo topesa candidat commun. Vraiment merci ndeko Mike tokomi bongo na suka ya émission na biso na ebité bino boza ba leader d'opinion boza pe na ba base na bino mais na ebité soki bino boyoka ba base na bino nde ba musuba yoka bango pour mikolo ezande base nde lobby base nde décider base nde sous peuplé era base nde décider bon au moins liloba suka par rapport pe ya base na yo esika oyo ndeko soko lobi likambo ya base po nanga na koyoka motema pasi nga na yebi te soki base na ngezali wapi na mitie na maponami na lukunga bandeko bako benga ngai bisika nyonso etikali bandeko afuna babengi yakawa bandeko changu na ali ya bana kisasa okay
kisasa libande ya te suka esika nyonso nga bite na moto moko nakoki koya na esika nyonso te na yango wana nakoloba maloba te na base na ngai ya lukunga nakoloba maloba na bana kisasa boyani na esika ya pepo kuna botombola na likala na pembe na maboko na nkoma na maboko esika nyonso na mire ya lopango na ekuke esika nyonso bokoma lamuka bokoma Martin Fayulu Madidi eloko na sengi bino yango. Ok, merci Ndeko Daniel moi liloba par rapport il y a ndenge émission eleki et puis ba votant na yo pe ba bazolanda o base na yo pe ba o bazana moa bazolanda yo soki ngala zala ngai base te biso toko bunda bitumba to kwa leadership na Kinshasa eza musala ya pasi to kwa yango to botolo yango batu bako sakana na yango ba peso leader zala leader na Kinshasa zala leader na Congo okomi ko sakana na yango ekomi eloko na yo ya kwanga ya ngulu batumba ya koliaka ya basheri te ngana ina base te ngana ingina kwa Kinshasa ezaka bakabaidi wa kabaidi Kinshasa ezaka basakombi Kinshasa ezaka bakande jambulete Kinshasa ezaka ya Tshisekedi biso to lito joango ndenge to fandi awa toko sala ba jete. Si les gens pensent que nous sommes dans la distraction tosi to lamuki lokola mibali balamukaka soki bato bazo kanisa biso tokoki kobanga bango nde bakomi kobanga biso pamba te lelo yo losambo tango nyonso mama Maria sala nzambe sala bayo pesi libaku bazala balobeli na biso baza bongo bato ya supu baza bongo bato ya kingakati nangi na beta setene eloko moko tango yo yoki bango ba retirer signature ça c'est une révélation. Ça, c'est une révélation en tant que journaliste d'investigation. Ils ont réussi un coup de fil de Kingakati. Nakoye bisayo loko moko. Yambo ba retiré wana. Babenga ki moko na bango mibale. Yo, toko kanga yo soko ya. Yo ndimo za na sima Fayulu. Soko ya na Kinshasa tozo kanga yo. Alengi na retiré. Oh mususu ba biso yo. Yo mo mpata biso mtopesa kayo. Ndambo zoka na oye sila. Okozwa isu lo. Mbango aka retiré. Ils l'ont fait par injonction. Basala on a volonté na bangote. Ba ko landanga ba simba likambuye. Likamba ko retirer signature wana. Ba komi batu ya supu. Ba komi batakinga kati. Kabila komi ko bini sabango atie bango singa na kingo. Soki bagangi aso benda bango bo. Bazali susu mibali teo. Zela ndeko. Pona batu bandima o ngala zoloba. Ni Félix, ni Kamere. Ils ne peuvent plus poser des actes en faveur de l'opposition. Okay. C'est clair, moi, la caméra. Pour la boye, moto a commis moto kingakati. Pour la moto batie singana kingo. Ils ne peuvent plus poser des actes en faveur de l'opposition. Nanu boyo ki bangote. Kabila kobenga bango lisusu. Allô. Bozonga lisusu na likambo wana pona nokozwa sube information na bangote bakozonga ozona na ngai vraiment merci na mingi pe nyoso tuana pe na mo lokoso ndamu na kati lokoso bolingi bobonga mosala te Vraiment merci Nabino Bozala qui branché ce côté na www.btv3.com au Bolanda qui biso na moi boké bipenza na boye ngai wabino humble servante Nabino na lobito komi bongo na suka émission na biso ndena ke ko remercier ndeko nanga Mike Mukebai merci pour la participation active na émission oyo ndeko Daniel pe merci mama bino pe lokola bata FCC bolo bata batu baya na aéroport mercredi bolo bayango ndeko nanga critique uteluka oyo azala ki pe pembe nanga ainsi que Iget Mbangu oh vraiment ensemble tomeka ki ko présenter bino moi édition oyo na boyebo le mbate bozalaka toujours wana pona kolantaka biso biloko abozonka na BTV3 abonnez-vous massivement donc bon s'abonner na BTV3 quant à moi je vous dis merci à la prochaine édition bana poto bana partout bana monde entier balobi sita munene BTV3 tu m'as envoyé bien au combat roya pour na bino pour na batu nyonso pour na ba artiste pour na ba musicien pour na ba danseuse pour tout le monde